poutine de l'écriture. Aussi c'est mission. Nzambe. Nzambe. Naye kotika Belville na maboko na. Nzambe. Moto oyo bokelaki ba prophète Abal. Etumba mamu teke côté longi. Na sengi côté longi. Etumba ye. Etumbi tendance côté sima. Etumbi mislo na mabele. Etumbi ya gola côté minoko. Nzambe tumba bango confondre bango na komona yo. Amen. Salut. Et puis c'est silité. Voilà. Il y a pas comédien. Toi moi quand rythme wana. OK. Ndumba yewa. J'ai problème mes amis dans Ndumba. Te Monique Ndumba bazo finga nani? Davina. OK. Kinduma Davina buku lupango. Kinduma Davina la patrona. Kinduma Davina Jeep. Jeepa. Obisi bato baka Jeepa. Mwanda wenda ni Jeepa. Siko bango Kindumba na bango to mama na bango Kindumba sala. Azwani. Des fois les a buku lupango. OK. Soki batali pena bache mama muteke bache na Davina bacha pena ke nani to ya Kinduma eleki imminence a été détectée Kinduma na eleki c'est pas un homme c'est un animal wana mama muteke oh bongo na mboko na ibatike mwana mwasi oyo yaya mutaka mutamela mirinda soki so lelo mais amelango siko ya kala wana akota vata akota M16 M16 kuto yaka sima abenga ngoni ki na roba ki panza le kwanza ki M16 na bosa komona CTT Kazai OK amela masanga na Kazai libaya siko to ya kindumo ya sala bolingo la tango Davina Davina soka za ndumba seka za ndumba ya sango OK lelo za mama lupangu lelo za mwasi ya Davina na azana nu na mobali mama na bango souffrir mampuya na longola tiao Mampuya wana maman baza na Mampuya elle est à portée de tout le monde. OK. Quand il y a pépé de Mampuya, on va lui aider. Voilà. C'est ça cynique. Aidi clash tete ko kibis aidi clash tete ngana vanda na clash. Yumu na tese na biso ni makokala na pese mbote. Walo bake bino bosala barando. Rando ngana gérer 8 ans. Na Clarisse Place. Bino bosala ya rando 8 ans. OK. Bolemba te muto kima bino zate. OK mais to moni Prince Luamba aposta ki buka lupang ngam to moni pe ya teta fingie zoba wana. Ya espoir yango ba olobake mikolo bazana monopole ya kofinga baleki leki soka répondre. Leti ya teta zanani. Na kuta na chambre noko na biso na Picasso. Auto solo. Ya tete na kuta na chamba noko na Picasso. Ya tete ayebi makamna lobo. Noko na ngata gura relique personnel. Ba comédie de mêlée ba yebi azaki na Angola. OK. Tuna na makambo na che lava leader témoité. Lava jour amona oncle na nga na Angola tuna bozaka na mutu aboye na famille. OK. Parce qu'il y a azaki donateur na Kabushko. Tagura relique bana Londres so ba Hollanda. Tagura relique bo mona elongi ekokai na ye. Personnel makufaki. OK. Na kuta ye abaya voyage na masa na ye. Na kuta ye tete na chambre. Na chambre no na bi. Na chambre noko na tuni na bi chimba ucheba. Ujoeza chini hapa. Ote omoni ngabite noko te na ningi biloko te. OK yo boy na na ningi biloko te na noko na ngate. Ote omoni fallait ko so ba kolibo ngabi noko bo sisa bobima abimaki. OK. Ayebi makamna lo boy. Voilà. Ye tala ba kara bi la Belleville na soki so to kena Picasso to tuni na registre na bango mona jomo ba komi tagura relique avanda wana soki 2 semaines. Voilà. Personne na moya batafa na kimi. Mais maintenant on a bêté magoda. Tika boy. Yeta ma ko finga batazo finga. Yana sujet d'impese. Zela na abana tete kala yena Davina na stabilité vie. Davina makasi. To kuda ne na victoire dongoli ngape na dongoli epi na chebe. Ya dongola kaka biso na to dongola. Dongoli ngape na dongola che. Na bokele personne. Caché. Dongola na victoire. OK. Ngape na dongola yi. Asa le côté asa nenga moko nanga tota mama na 3 na moto ya 3 ya 3000 francs. Davina ça déjà na Jeep asa mobile na malonga puis mobile Davina idi makambo te. Bobo manzoto bolo ba qui est indien. Pour famille mobile ni ba semaine. Celui qui est indien, celui qui est anglais. Bo ça makasi bo ça mission anglais. OK. Oui pour mbale Davina yo. Bino ni mo sambola ba makangu na bino o bazanga tina ba ta français tena lingala kaka. Donc ya tete asilama. Bandela basona na nini? Basa de mission anglais pour basa de mission anglais. Mo ba Davina yo ke lokote. Ni ba belle famille na ba yo ke lokote. Si. Davina ça est tranquille. Ngala sina robaki. Je jure fidélité. Bafinga ma top vrai ou faux? Vrai. Bafinga ya Milo vrai ou faux? Vrai. Bafinga papa Elombe vrai ou faux? Vrai. Et puis na moment bafinga papa Elombe peut-être papa Elombe a retourné film à Belleville vrai ou faux? Vrai.
Désormais. Moutou soka zo jouer pas belle vie. Azane. Oh, j'ai comme Moukala. Nandimi ki Moukala. Moutou akota kambongo na Bellard production. Oh, esunga bana ya bitike. Esunga pela batu so bazangi. Soko yoko toucher ye. Jimu mushabi lamba nje chala bulumbu. Mais ah pe Bianca zanga to mona ki à côté là qui pe Marie-Jeanne ba finga ki Bianca. Mais oui, Marie-Jeanne akota kambongo na Bellard production. Voilà. Au moins, les gens qui ont balinga ba comédien wana ba bebisa au satire. On ne chasse pas l'équipe qui gagne. Donc ata mungungu na. Voilà. Ba fingi na Davina ni ba ata Davina. Davina sa moi so ko lia sans pilipili. Même amu teke faut cha pilipili belé, o me la whisky belé, non c'est si là. Batika eko HCKI. OK. Nathalie Makolobo na dit non. On dirait neuf au Venezuela. On est ba baguette. Oh bien, ça pour maman pardon. Ya tété, ça n'a mis ça pour maman. Toujours continuer en tout cas là. C'est ma main noire. Ma question est biso, ma réponse est répondre. Yo répondre te falo yate. Oye ndengeni. Aloba na za musique ya mbanga alobi biso ko so na. Musique ya mbanga po avana trop makelele la répétition mais ya ba musicien mikolo bimana bango e bete na mutu. OK. Mame, wala, jenama, jena ya kulosa, kindobika, enanya defi bilo kwa batwe, kindobika soto ele susu, kibindango ye, la wa, apote ele susu, diana, ngi, vraiment ndenge na linga kiyo, tala couple la boye, voilà, tala couple la boye. Tala couple boy. OK, na ko tia couple. O Davina Ndumba. Biso to tangela ta mamu teke 3 makangu na ye et puis likolo nango batata bato mikolo babala ka bazakara basi na bango ozo yiba. Ozo bebisa mariage na bango. Batangela biso 3 mibalo ya gola ye ko tia minu boloko lokola ba tourisme nato bo. Voilà. On est pas bazakara blague. On est chuku chibela ma chuku chibe. Siko tango yo finga batu na lobi boy tango mwana na ye oya ndumba ya baroni efomi na oki kutu mwana ngako minazeli. OK, ba senti troisième fois, deuxième fois. OK. Si quand tant moi na finga, tant moi na yaki ko manquer bato, ko manquer belle vie alobani. Mais bazala irano pe kamta yamba ki o mona ke bazala. Ngona lobi tant nani mwana onani dati a manquer belle vie. Ouais. Yé mutazo ba koza au milieu du village. Alobani. Voilà. Si ko lelo tant Davina manquer mamu teke po mamu teke d'autres sorana. Mamu teke depuis Congo zala Congo zana. Azelote. Na okina video na audio solo bake. Na niveau na na romi kitita. Aza niveau ni. Atuna féminine international. Ata na Brazza na bagwaza villa tourna. OK. À cause ça que na pays africain que na soki matala na soki pe koteka. To moni ko mama to pa jouer na ba ivoirien. Si ko tu peux imaginer ba l'émission, ba acha mamu teke te na miniature ba acha Davina. Voilà. Autorité morale na ba na mito Davina. OK. Ba résidence sont mis de l'oprat. Ah. Tu es tambola na ba plaquette. Aux on a trop filmé na ke pharmacie na ke sommer la barésina moura de la presse de l'oprat. Parce que kunyima kutupu. Libata ka pemba. Ka futuka. Ka pemba. Ka futuka. Ya. Yabino bon ata basali obongo ba pesa ata muko lupango ko pe olongola defa ata na konta mamu teke. Ya obe na lobi ata boto cha na mamu teke pembeni. Ya tete wana buko lupango te. Ya tete wana ngote. Lupa batikela e bateka. Oh ape wa yolo. Bozaka yeye. Ete. Oh, c'est qui a été? Bon, l'adresse. Soit ta bino de sa mamu teke. On va apposter qui Davina. Oh. Na vous le on a posé je suis Davina. Ah, OK. Tala bala baso. Na bien, tala bala baso tu finga Davina. Nous sommes là na sima lokwa ba la ba sabanga. Ba pakoli soki sima so. Na bislolo. Aga sima. On est dans parti. On est dans masali mutu. Parti siko ba là e kauka. Nzama bosa na tout kolo boko boy. Atikali plan na sima. Loka basa makadam. Na muninga na binote na muninga na mamu teke. OK. Na niveau na binote. Mamu teke. Je te mets en garde. OK. Je te mets en garde. Lokola yo, batuno ba ofinga batata bataba mama matu. Yo pe ba mata miniature. Mais oui. Dalibé yangola des fois. Des fois yebanaka. Secret de bimaki. Et puis cinglé là t'es ça cinglé à 2000 fois. OK. Mais oui. Ça la cinglé wa. En fait ça s'appelle ba cité ça ba bi. Cinglé ba bi. Elle dit oh, cinglé ba bi bani. Ba ni ba voilà. Yanga dimise lokwa mundu ka aka. Alo aye pa lo bi kelelo na robina ka bazobina ka desa yesete mais tala libi. Yagola. Nazoya na kaleso na. Tika bu wana kaleso. Te comme pesa ki bo. Te nazoya na kaleso na. Yagola ata ande kaleso munene boye. Te ka so pesa gérer bo. Wana kaleso ni makobe yagola.
Oh, quand les hommes nés bourrés. Voilà, t'es comme ta personne. Tu la découvrir en caca. Il y a quoi la sila manco. Il y a quoi la yoko balé au faux pilipili belé, il faut la zana kuiti. Et puis on a vu aurait na zipio ne logi. Pour ça nous on a mis nous ne bukana, nous on ne ko soir ko na mbebo. Oui, parce que ça a mis nous en espace. Aïe aïe. Ba solo. Mino ne pourquoi ça a manioko. Aïe ko chaminu boye. Alors que Davina Zandumba, tala mwana mwasi o mwana suka family bota ya mobali akitisa ekaleso. Tala mwana mwasi o. Il faut expliquer son mwana diso za wapi. Na fulu nini to la terrasse. La terrasse ni ya côté ni. La terrasse à côté ni allez la bisota. Papa tu m'as laissé. Oh la papa te maman de cela mabe. Te akolela o kasi maso so balongola bazemi. So l'équipe mena ko meko le 4 mena terrasse te. Mwana oyo ka voir mwana. OK. C'est tout son bagage na terrasse. Si on y faut to mena terrasse mo ya côté ni. OK. Pour moi na biso série comme en tout cas vous tenez biso regarder tata tozo c'est ka tolo ba makambo za sérieux trop c'est trop babuzo ba ele kamakasi donc kana nous voice ya tete oya tete zo condamner Davina Sali mabe Davina zen poli et pourtant to mona aya awa on a tete aya awa on a ko finga c'est au presse là vie to yo kana voice ya tete oya zo condamner Davina za mabe zen poli mais to mona Thérèse ndenga yawa atena ba propos que belle vie yo na ko beta yo to yo kana ya jeu to ebité impression ezanini na makambo Thérèse alobi parce que to komi komona bato bakoma loba na bango ka makambo na sentiment ba yebaka ke na loba ki to yo kana Thérèse to zonga na sima to ka Thérèse Ay mira nango nanga yambi izenga ya Irano ntune sala bien te afingi prince ki zengi yo msebiso ka ya loyer naza pa ba oh bon ba bitele mamu te ka zonga pa ba ona bandana video auto sala resa maza pa la bango voilà to suki wana voice za mulai pardon tu te maman te poani ko bengi te batala kela sima mabe batala kela sima mabe OK biso na sima normal to mona ke 56 ans parce que bango na ndenga sima malamu 30 voilà baba ndo mwana muke yango mona yakala sama colonel kwa baguette wana kwa nefa virunga ala taka ba cycliste ba kilomètre pousser obi na tali makona binzambe obi nzambe nenga kela batu ah oui tu makolo kwa nini on est ba baguette papika kol on est nefa virunga na ebisio mais makolo ndenge chela on est pour côté chobo tu ya tika na obanga makasi botika kofinga Davina zali mwasi ya sango to nimi kindumba na ye kindumba na ye atalo ya buko lupa mais mamu teke ndumba sabu kwa lupa OK mama soso buko ndumba sabu kwa lupa et puis ya bandiki ndumba pardon na bona ba problème pa zote ya bino na vite so komona muteza liboso on est ataba muteke ya olakisa tendresse ya pesa mamu teke buko lupa ya kolakisa ne satel kaka lakisa elongo la devoir to lekala makambo susu parce que makambo na bane kanyi bino bozo ko kate bako kata atama na sa Dorcas wana mona bébé Dorcas tika TV voilà na kota ngambo affaire ba pekisa ko makambo lobela mamu teke ba pekisa ki oui j'ai l'information là ça saboka télé vidéo type de là est ce que on lobela déjà artiste wana ozana mwana bébé tozo nga to sala na examen obotina nani tata mwana tisi ko linga to yeba wala musama kasi age ope ba sente toza musama kasi koto kuna toka kike bino nyoso to basala bino mama salité kota faire selon les informations de balobaki soki moi moi soki faut basala mama salité sikoyo doso zo ngo kotsa biso kipe na mwana pardon ma belle mama to kwa ko melongo makasi pardon pena pardon boloko ko na biso to kwa ko melongo makasi bambote te na zo ko sa mutu na nzela na ye yaya silamo za mwana bébé protéger mwana si
bonsoir baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de toyisa bino en tout cas ce bomoni biso na bilili c'est que makambu ya koloba vraiment ezali makasi actualité zobenga biso en tout cas ce bomoni présence na biso c'était la makasi parce que toyela bino makambu oyo vraiment ya sursi toyela bino ba réalité en fait biso toyaka na mafinga te toyaka na ba réalité c'est bien en fait humble servante Pam Smatondo autrement dire la star maman leki ya famille Bota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belleville Tandila patronne qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédien maman comment nzete ya ba richesse ya Congo na monde ya comédien en tout cas félicitations maman na ba film ozo ça la biso talaka maman oyo aza maman malamu maman oyo ala lisaka bana nzala te ali saka bango tout le temps en tout cas mingi to consommer film na biso couple croisé oyo bientôt aussi là 12e épisode des okota lelo en tout cas to kende kuna na famille Bondo to kende pardon na Bel Air télévision ba o bataki premier épisode était deuxième to ba na premier épisode to yati na 10e épisode parce que 11e épisode des okota lelo vraiment et ko ça la biso bien makasi merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles. Maman bébé c'est la maman qui dérange. Regarde Ngo ma garçon Paris. Natacha Golola patron je te salue aussi. Papa ça mon couple le nécessaire. Maman Gina Mabia je te salue. La maman chérie à moi c'est maman Germaine, Blandine Panzou, Jean Nimbo son akata France on a ma chérie tu sais que je t'aime beaucoup. Bambo tenez belé Christelle Seka bijou en tout cas on est ensemble. Les lots vraiment na plateau na ngana zanga mon côté na zana papa Kouloutou, ya famille Libota la comme ya chérie Kobetox en tout cas. La mise Kelly Ndumba Yewana merci beaucoup na ba tonton ya famille Libota mobimba ba tantine ya famille Libota to ba biso la famille Libota union fait la force to sala ka musala parce que to za la famille Libota awa biso makele les alakate des ordres les alakate mayele na musala nde yango to sangisa na famille Libota en tout cas Montréal et notre Luzolo soko za parole mona ngai fongole na plateau na yamba Papa Kouloutou, ya famille Libota, na comme ya Jerry Kobetox, ya Jerry bonjour, bonne santé. Bonjour Pamela. Ils pas wana. Dumba yewana. Dumba yewana. Dumba yewana. Ils sont somo. Ngai faut bachanga na miniature. Yemo na nukutu mamu teke, alingaka miniature. Yemo yo linga miniature. Yemo na nu makamu nyoso tu ya mabe ya mukili mtaza première cabine. Ya ba comédien. Tokota mwaka na rythme wana. OK. Dumba yewana. Ndumba yewana. Ndumba yewa. J'ai problème mes amis viennent Ndumba yewana. Moni kindumba bazo finga nani Davina. OK. Kindumba Davina bukwa lupao. Kindumba Davina la patrona. Kindumba Davina Jeep. Jeepa. Obiso bato baka Jeepa. Mwana wenda ni Jeepa. Siko bango kindumba na bango to mama na bango kindumba sala. Azwani. Des fois les ya bukwa lupao. OK. Soki batali pena bache mama muteke bache na Davina bacha pena ke nani to ya kindumba eleki imminence a été détectée kindumba na eleki c'est pas un homme c'est un animal wana mama muteke oh bongo na mboko na iba teke mwana mwasi oyo yaya mutaka mutamela mirinda soki so lelo mais ya melango soko ya kala wana akota vata akota M16 kuto yaka sima babenga ngoni ki na roba ki ponza loko na M16 na bosa comment j'étais Kazai OK amela masanga na Kazali baya sko to ya kindumo ya sala bolingo la tango Davina soka za ndumba seka za ndumba ya sango OK lelo aza mama lupangu lelo aza mwasi ya Davina na azana nu na mobali mama na mama zo souffrir mampuya na longola kiam Mampuya wana mama baza na longola comme talongolé Mampuya elle est à portée de tout le monde OK quand il y a pépé de Mampuya on va lui aider donc batika biloko na baba silama OK bien grâce à mon téléphone namoni ba de rebelle balobi ba publier photo ni ba publier nga bazoba moi mobali nini munoko makasi boye moi mobali nini azoloba makasi boye lokola moi mwasi awa na internet moi ça za raté mobali za raté très bien mais balobi moi mobali afinga moi cité balobi au fingi na fingi nani voilà et puis moi mwasi ni na fingi voilà na sala constant vérité ba comme ça moi ici c'est nga na fingi te et puis ngai expérience na nga na internet des aba clash OK bino bobi te nga na auto la monde clash si oh te loko so bino ta besoin ngobola ça so clash OK biso to yebi ngone koleti ya tete OK aibi clash ata muketa continue kaka autoroute na sens unique aibi clash te to kibis aibi clash te nga na vanda na clash imo ate sera na biso ni makokala na pesi mbote walo bake bino bosala ba rando nga na gérer 8 ans na Clarisse Blaze bino bosala de rando 8 ans bolemba te muto kima bino zate OK mais to moni Prince Luamba apostaki buka lupang memenga mto moni pe ya teta fingi zoba wana ya espoir yango ba olobake mikolo bazana monopole ya kofinga baleki leki soka réponse ya teta zanani na kuta na chambre noko na biso na Picasso auto solo ya tete na kuta na chambre noko na biso na Picasso ya tete ayebi makamna olobo noko na ngata gura relique personnel ba comédie de mêlée ba yebi azaki na ngola OK tuna na makambo na che lava leader témoin te lava jour à mon oncle na ngana ngola tuna bosaka na mutu aboye na famille OK
parce que y a des donateurs na Kabushkop tagoura relique bana Londres so ba Hollanda tagoura relique bo mona elongi ko kana ye personne ma kufaki OK na kuta ye abaya voyage na masa na ye na kuta ye tete na chambre no na tuli na bi chimba ucheba ujuenza chini hapa ote omoni ngabite nokote na ningi bilokote na ningi bilokote na noko na ngati ote omoni fallait ko so ba koli bongabi noko bo sisa bobima abima ke OK ayebi makambo na olobo voilà ye tshalo ba ka bimisa la belle vie na soki so to kena Picasso to tuni na registre na bango mona jomo ba komi tagoura relique avanda wana soki desne voilà personne na moya batava na kimi mais maintenant on a bêté magoda tika boy yeta na finga batazo finga yena sujet qui mpese zela na abana tete kala yena Davina na stabilité vie Davina makasi to kuta ne na victoire dongo linga pe na dongo li pe na chebe ya dongo la kaka biso no to dongo dongo linga pe na dongo na che na boka le personne caché dongo la na victoire OK nga pe na dongo la asa le côté asa nenga moko nanga to tamo makona 3 na moto ya 3000 francs Davina ça déjà na Jeep asa mobile na malonga puis mobile Davina idi makambo te bobo manzoto bolo qui est celui qui est indien kwa famille mobile ni ba semaine celui qui est indien celui qui est anglais bon ça makasi bosa mission anglais OK oui pour mobile Davina yo bino ndimo ko sambola ba makangu na bino o bazanga tina bala ba ta français tena lingala kaka donc ya tete asilama bandela basona na nini basa de mission anglais pour basa de mission anglais mobile Davina yo ke lokote ni ba belle famille na ba yo ka lokote si Davina ça est tranquille. Ngala sina lobaki. Je jure fidélité. Bafinga ma top vrai ou faux? Vrai. Bafinga ya Milo vrai ou faux? Vrai. Bafinga papa Elombe vrai ou faux? Vrai. Et puis na moment bafinga papa Elombe peut-être papa Elombe a retourné film à Belleville vrai ou faux? Vrai. Désormais. Mutu soka zo jouer pas Belleville. Azane. Oh j'ai comme mukala na ndimi ki mukala. Mutu akota mbongo na Bellard production. Ouais sunga kabana ya bitike. Et sunga kapela batu so bazangi. Soko yoko toucher ye. Jimu mushabila mbanje chala bulumbu. Mais wa pe bien kazanga to mona ki à côté là qui pe Marie-Jeanne ba finga ki ba bien. Mais oui, Marie-Jeanne akota mbongo na Bellard production. Voilà. Au moins, les gens qui ont des comédiens, on satire. On ne chasse pas l'équipe qui gagne. Très bien. L'équipe qui gagne. Et là, ça, Mahamou est troublé. Il y a Bengi Sakabango. Tu vois, satire à Bellevue. Il va tourner film. Et quand on a film, ma fout à l'école, ma inacé. Mais Bellevue, c'est un problème. Direction artistique. Maman Mouteke à côté les matins à Bellevue. Et si Maman Mouteke est aussi batté parce que les comédiens n'y ont pas fierté la bise à la na ngambu ya Bellevue. Mais ils ont considération. Maman Mouteke la minute à la cahier mon connaît tété. On a Gabi Moutalobi bon. Au moins il y a que les imbéciles qui ne chantent pas. Si vous êtes imbécile de retirer on change il y a Gabi quand même à lobby comme ça solo. T'es na lobby boyer. Imbécile né à retirer l'imbécile. Voilà. Au moins Moutou a l'ignorance à l'imbécile à chanzaka. Il y a Gabi a comme une apporte à mon réalité. Ako la biso ko na musika lokola mutu oyo azobeta dame ye avandi libanda zotala ayiko comprendre que Bellevue et puis ya Gabi mboka ki wana bike omoni Bellevue na Mamute ke to boka bango libanda 3e dimension na communauté na biso nani oyo aza likolo ya Gabi comprendre nango lelo nga na biso te na mission na bino na ba Bianca to vanda ndeko na biso Mamute ka zo perdre bactère voilà très bien oui a perdre bactère battrice belé pour la polémique ba idiot na ba idiote ba senzi lokwa tendresse o mabo kilo bengani ye ba senzi lokwa miso lozwa libela bokela mwana mena na sima mu Congo ba senzi lokwa yangola babuka mino na Afrique du Sud eloko babukela mino to yeba te faire expliquer biso chibaou to drogue to kuluna ba senzi wana ba yaka ofinga bafinga mama to bafinga nani sert na biso milo bafinga ya modero bafinga ya modé makele lelo bamoni lelo babengisi voilà bafinga sert na biso le anda ya mashi wa mumenu kwetu katu shimini bafinga ye voilà Marie-Jeanne bafinga bamoseka bafinga batu mais lelo yo tala ndenge sert na biso tala tu peux imaginer batu bakoma loba akomosa théâtre ndenge ya moyembe gauche biloko mo boter à terre ye eloko malamu kana biloko mamuteke bandako basite hein basite kaka voilà OK mais est-ce que film eza site histoire film ezali contenu voilà contenu apport nini oyo ozomema donc tala Mamuteke ya longola devoir wana tala prince lwamba kuta longola alakisi buka lupa la presse miss lola ya ko lakisa kota na bino ya mapela
ya mapela lupanga mapela ya papa ya ite te kasi ala sate ya kota papa ya mapela e bozaba na combien ya ko lakisa voilà Prince Lwamba o miso la finga maman na endoki mais quand même maman ya Prince a laxi beaucoup le pont et eloko mamu te ka kotika ngo il faut longola ngo mais mamu te ke pe to yoki a répondre to yoka na voice oyo a répondre comment ça nous répondre to kozonga na sima parce que internet parle mamu te ka lo a répondre to yoka ye je réponds nini on ça na kuswata na stade mbima na mafinga na alango na uluba na bitumba to meka na makasi ya beti mais tellement na au-dessus de la nuit moi ça noko na likulu au sommet na kokita te na barali kimiki yoko na otambola nzela mutu akoma mo oluba zo finga zo luba au mon répondre soki na répondre so ngana mutu akoma OK on répondre te mamu te ka répondre Davina te Davina Davina umela à répondre ça va comprendre na lobi mutu akota université ya Kara on ngana kena ko komisaye pembe na jikaka Belvi OK mutu to yebi sindi kuta longwa na université ya Kara pour répondre na manike OK parce que Belvi azala université ya Kara tilelo banda 2009 yalo ba kaka yeso yelo ba nazomona nazoyoka nyonso eza na contrôle na maboko voilà tala mwasi mais tala agitation ye lokola lobake baza agité makasi acteur kuta zwi téléphone acheka bo aye agité à répondre Davina et sopi ouais na obi aso ala liboma te liboma na babimisa Davina babimisa na liboma OK ye za na forme ya full mobo ba kota ponga bi ah ça yo tayo te ponga bi na ponga bi soko tali mamu te ke forme na ye ya liboma ni kota ponga bi OK na azali boma à répondre yo répondre te falo ya te oyende ngani aloba ina za muziki ambanga alobi biso akokoswa na muziki ambanga po avanda trop makelele ba répétition ya ba musicien mikolo bimana bango ebete na mutu OK mame wala jinama jena ya kulosa kindobika enanya defi bilokwa batwe kindobi waso to yesu kibindanko la wa après to yesu bia na ngake mingi vraiment ndenge na lingaki tala couple aboye voilà tala couple aboye tala couple boy okenda ko chaku o Davina Ndumba biso to tangela ta mamu teke 3 makangu na ye et puis likolo nango batata bato mikolo babalaka bazakana basi na bango ozo yiba ozo bebisa mariage na bango batangela biso 3 mibalo ya gola yeko cha minu boloko lokola ba tourisme nato bo voilà obi kwa bazala bulaka ode chuku chibela ma chuku chibe ayeko cha minu boye ayeko ke Davina Ndumba tala mwana mwasi mwana suka famille bota ya mobali akitisa ekaleso tala mwana mwasi ye fois expliquer biso mwana biso azala tu na fulu nini to la terre c'est ni la côté ni la terre ça côté ni allez la biso ta papa ti malese la papa te maman de sala mabe te akolela kasi maso no so balongola bazemi so l'équipe mena ko meko le ka pemena terre c'est mwana oyo ka voir mwana OK si tu so baka na terrasse si ko ye foto mena terrasse mo ya côté nini pour moi na biso to kata mungungu na voilà ba ofinga na Davina ni ba otala Davina za mwasi ko lia sans pilipili même mamu teke faut cha pilipili ebele o mela whisky ebele non c'est si là batika eko HCKI Nathalie Makolobo na dit non on dirait 9 fois Venezuela on est ba baguette oh bien la bonne belle ça pour maman Makolo pardon ya tete ya ça na mingi ça pour maman Makolo toujours continuer en tout cas là na système main noir ma question ya biso ba réponse gérer comme tox en tout cas vous tenez biso regarder ata toujours c'est quand ba makabo ya sérieux trop c'est trop ba buso ba ele ka makasi donc quand nous voice ya tete oya tete zo condamner Davina sali mabe Davina za impoli et pourtant to mona tete aya awa on a tete aya awa on a ko finga c'est au presse là donc yo kana voice ya tete oya zo condamner Davina za mabe aza impoli mais to mona Teresa nenga yawa atena ba propos que belle vie yo na kobeta yo to yo kana mya je to ebite impression na eza nini na makambo yo Teresa alobi parce que to komi komona bato bakoma oloba na bango ka makambo na sentiment ba yebaka ke na loba ki to yo kana Teresa to ozonga na sima to ka Teresa ay mina nango nanga yambi izenga ya Irano mutune sala la biente afingi prince izengi yo msebiso ka ya loyer naza pala bango oh bo ba bitele mamu te kazonga pala bango na bandana video auto sala récemment za pala bango
Voilà, tous ceux qui ont un voix, c'est Moulaï. Alobi, Prince Luamba Zoba, parce que Aboyo Tanga, comme tu as dit, qui carnet de loyer, c'est Prince Luamba, ou Apostaki, Zoba, et carnet de loyer. Alobi, sous ceux qui Davina, Azala Patrona, Azaf Mwasi Amutambongo, pour Nanini, Akundi, Papa Nabiso Delta Force, Dédé. Ah, bah, c'est la même bongo, Dédé, Alobi, que si la Ouka a foutu la Randa, il y a $1,200. Ya géri, tu as évité ma cambo, Nzambe, batine lingayo. Nzambe, n'a pas na YouTube. TikTok. Okay. Ah bon? Nalobi boya. Soki ya tété. Azoya ko ba makambo azolo ba wabi. Okay. Ye ata la chaîne na yeti a produit no ba film. Voilà. Ki mu kala kala ki mu senzi ka oya tété azo sala po ya ko bundela. Ozo bunde peso ba kenaza au milieu du village. Okay. Au milieu du village on tabo ba ezaka français. Na français. To boye ba signification na ngote. Na journaliste ayambie na mito akima na victoire ko commenter biloko ba to akima na ba image ba to na ba biloko ba. Irano na mukuse wana. Basa ba ventilier. Prince Luamba yeko lakisa buka lupangu po eza devoir ba pesi biso nyoso. Côté ba pesi biso zo yeba na te na famille bota. Na koto oyo. Biso zo toto lakisa ba buka lupangu. Voilà. Leti nga na wa lakisa ka carnet de loyer. Pour na locataire. Si. Facture à main écoute na ba lakisité. Ya tété yo pe la zéro facture à main na courant. OK. Siko tango yo yo finga batu. Na lobi boy. Tango mwana na ye oya ndumba ya baroni. Efomi. Na oki kutu mwana ngako mina zeli. OK. Ah, ba senti. Troisième fois, celui deuxième fois. OK. Siko yo tango mwana na yako finga. Tango mwana na yaki ko manquer batu, yako manquer belle vie alobani. Mais bazaka irano pe kamta yamba ke o mwana ke bazaka. Ba mwana lobi tango nani mwana onani dati a manquer belle vie. Ouais. Hier, nous avons au milieu du village. Voilà. Si lelo tangu Davina manqué mamuteke pour mamuteke d'autres sola non. Mamuteke depuis Congo zala Congo zana. Azilote. Na aucune vidéo na audio solo bake. Na niveau na romi kitita. Aza niveau ni. Atuna féminine international. Ata la Brazza na bakoza villa tourna. OK. A cause biso akenda pays africain kena nesoki matala na soki pe koteka. To moni ko to mama to pa jouer na ba ivoirien. Siko yebisa ya tilelo aza ndenge moko na Bianca pesa la théâtre. Aza ndenge mona ba na groupe nanga. Aza ne comédienne moko ordinaire. Aza ni muto to ko ba kelelo aza o tikaye aza international d'abord il y a ça local pena première grâce nous zolo ko to ba OK ko jouer na Nigeria. Ba grâce nous zolo ba OK jouer. Ba Belgique kan ba jouer na ba mafia. Yo mona le mamu teketa na échange culturel mona mo. A jouer ni. Ye mu ko 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 ba pichu bonjour. Forme kaya ko finga batu. OK. Qualité na na bolo ba qualité na ye. Na mona ki zengo musu ba tambuse na bandal pona chiba aloba ke makambo yo mamu teka sali Davina ko sala ngote tilelo. Mamu teka sali makamuni na te. Yango pe question na opposer sali makamuni. Bolo ba il faut éclaircir biso asali nini. Chaîne ezaki ya yemo te ba ute ko kabwana awa na mukolo chaîne. Voilà. Asali nini chaîne elali chaîne neza iza ko tengama badiodi babendi bapuku balie basinga. OK. Chaîne ezola sa loso. So yebisanga eloni na sali asa modèle nini. Voilà. Moi je préfère Gingombe. Mais Gingombe parmi les acteurs chaque tia Gingombe chaque tia Mamu Teki. Opona Gingombe prestation ya Gingombe banana groupe sans souci. Il y a prestation na ye. Et d'ailleurs on a groupe Simba na tiko mona eloko oya joie et attiranga. OK. Tout solo la bien ana ba mutia mabete. Voilà. Namona ba va ebele ya ba dako sa ba pesa ba acteur principal. Yepe ba pesa film neni o ebete na groupe Simba. Voilà. Botika biso botika ko kwa sa biso matala nezanga mutuna makolo. Devoir eza wana ya buka lupango. Boye bisa Mamu Teke a ya ko lakisa buka lupango. Mamu Teke afana pa na bango na bandana. Ndene ma video sa pa na bandana. Azonga na bandana longo na citation. Bonda ba 1200 mkono pa ko bana buka ngona tonga étage. Voilà. Oui. Boye na age na soit disant aza niveau ya ba Davina te. Faut lakisa skoni. Ala ça peut livrer parcelle et Davina kene mulaye. Makasi défi o eza makasi. Kene musika. Donc yene nga sa ba film ya tile la somba lupango te. Te aza lango te. Ya ata la bibo eza lupango. Ouais ouais. Lupango eza na kata mai, eza lupango yaya. Eza ya yo lakisango. Yo kasi lupango feza kana gombe te. Voilà. Na kauka. Obi mabela kauka te kama kombe. O meza lupango eza lupango. Si oui, eza lupango. Ah ko lakisa lupango buka na te. Siko loko nini oya Mamu Teke kazo yakofanya na kiti, nyovezo swente lokwa nyao ba maquiller. Ya jera tuti, a tuti. Nyovezo swente. D'abord elomino na isa ino bien te bota pakoli. Yazo mona te ke biloko zo sala na zo pesa même na ba bonne mususu ba zo tala ekanda. OK. Ah bon, ça fait maquillage, 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 bango pena ba signer pena des contrats na nyovi na make-up. Bango pena kuna en tout cas bravo. Faut te pesa bango trophée moi na mboka make-up nyovi. OK. Et ça le sens
toko vanda ka boye donc bino pona bino bo finga mama Davina bo finga ye bo finga loko bo finga mama Davina ko komi na baboti ya ni ye wana amatisi papa minati siko to sali ndeni kuna position za neni mais tout le monde y a bango moura supprimer photo wana na communauté to kaptira ki yango déjà si obi que dans l'état infraction makasi l'état so Monica boye atuno papa obi que c'est infraction si moura on m'a dit le problème c'est l'état na biso sunga biso ata biso ndete oloba awa ce qui n'a sali outrage diffamation na mutu normalement nazo mérité prison d'accord mais ce qui batu o lokwa baza na yebisa kabino chaque fois mamuteke elle est entourée par des zombies et des cannibales des mikala à réunion des basenzi à réunion o basala makambo no sala eloko pi zela na choqué bango musenzi ya liboso za mamuteke moni mutu soza musenzi bato baza na simane baza basenzi tala bendu tala bato baza na simane OK lelo mamuteke a démontré biso que aza musenzi akola na commune oyo makelele leki trop OK et comme ça il liboma atinda bato ba kofinga bato et puis elle est là toujours pour na ko boire bato na mabanga oyinda so boire ba mabanga a dédicacer bango réponse na pesi wapi na filmer film ngam koni na mikolo au sambwa répondre Davina ba o moni siko o moni na sepena Davina poani Davina tali ba finga mato ba finga milo ba finga papel lombe pilipili amuke mais ba comment finga pe gingo mais po gingo a poster ki Davina Ndabou le on posé je suis Davina. OK. Tala na bana baso. Na bien, tala na bana baso tu finga Davina wa. Uso azala kwa na sima lokwa ba la ba sabanga. Ba pakoli soki sima so. Na bislolo. Ala sima. On est dans parti. On est dans masali mutu. Parti siko ba tela e kauka. Ndama bosa na tout ko loboko boy. Atikali plan na sima. Loka basa makadam. Nga na muninga na binote na muninga na mamuteke. OK. Nga na niveau na binote mamuteke. Je te mets en garde. OK. Je te mets en garde. Lokola yo, batuno ba finga batata bataba mama matu. Yo pe ba komata minyati. Mais oui. Ya yepe ba komata minyati. Biso te ba tata ya na mama ya muteke basana na vie. O ba finga mama ya Davina ndumba. Soki déjà mama muteke ta ndumba mon pono imikam nganda ba soso bongo. Bosiko boni na moboti na e. OK. Boni bizoba boyoko. Letinga botu na so ba keso ba bana na te. Na mama muteke ka. Voilà. Lelo koko loba na Davina ni parce que guerre otomo nezo silate Davina pa na moni bango ba komi o Davina kimi akoki rando te rando nini obino bosa parce que na po na pe balobi ke bato ba ofinga Davina eza baba kukute eza ba fanatique en fait eza ba fanatique te eza bango basala ba faux compte eza bango neni ba oyeba siko makambo wana OK. Et puis fanatique ngabe fanatique soko finga na commentaire na ko répondre ngakutu na répondre na la ndio na privé oh chéri yo elogi mabe oza zoba na la ndio na bi zoba nde tata na yo mama na yo ba bota te ba subande ya ngai na sakana kate o finga na la ndio na privé zoba nde tata no mama no ba suba na mbetu ba bota te tuna nga na poster na ngai na page Facebook na nga na poster Davina bato ba oyo finga ngai siko no yeba te bozo et puis na ba fanatique mususu mama na mio na la télévision a 14 pour sa kunki aussi non social na Kishasa te wana poto nous pas on a mis non clôturé na Kishasa au kota kamera internet mama zo kufa banzala toilette na pas pepa et comme bazo lekisa on ba terrasse tinda mo ba pepa tika ko kamera internet oui otinda ka bato zo mbongo finga internet la keli bino so tuma be o tinda la yagola mbongo o tinda la tendance mbongo o tinda la miss mbongo o tinda la zuma mbongo na la keli bino mabe bo kauka génération de génération na bana no ba maile te na classe na poto wa un instant ça c'est ça to va na pays mo boye bato bazotika avantage ya gola eko tia elongi boloko akasi ka moto yo mona forme elongi neti alati no sengle bibilo kwa ba PMF alobi ke ba famille ba fille famille bota ba ya pe ko sa émission na sengle bota la sengle wa on est soldat utine ka kitona ya moi si PMF talani obi ke moi si so alati sengle sala o moni moi si so alati sengle tena lobi ya moi si so alati sengle obi niveau achaka trouble na balabala moi si alati sengle on pe kisi na ko sa émission na sengle te normalement moi si so alati sengle excita ka ba mibali mais ya gola ni beauté ni éclat makasi yo wapi nzoto et puis tala awa na e on est minda pétrole eza sante zo la sabato bola ta sengle na ma epolette nini on est muta wanga na likam na bonanga peke epolette loboko nanu awa ezo mona ndemo na mwasite ndemo na mobali so talibe ya gola defa yeba naka secret de bimaki et puis sengle la te ça sengle ya 2000 francs OK mais oui tala sengle wa en fait ça s'appelle baba cité ça baba sengle baba alati oh sengle baba bibali yanga di miselo kwa munduki aka alo ayeba lo bikelelo na robina ka bazobina ka desa yeseti metala libi ya gola nazo ya na kaleso na tika bu wana kaleso te comme tu appelles ça que
te nazwa na caleçon na ya golo lata nde caleçon munene boye te kaso opesi ya géri boye na caleçon numéro combien ya golo o caleçon munene boye wala te kam to pesi o ti na découvrir on kaka ya golo sila mako ya golo yoko ba leo fo pilipili belé fo na na kwiti et puis likona on a vu oreille na zipio na elongi poso nazomona minu ane bukana nazomona ko ko swaka longo na mbebo oui parce que ça a minu ane espace ya basolo minu ndi apuka zo dia manyoko ya tika na obanga makasi botika kofinga Davina zali mwasi ya sango to nimi kindumba na ye kindumba na ye atalo ya buka lupa mais mamu teke ndumba sabu kwa lupa OK Maman soso buku ndumba sabu kwa lupa et puis ya bandiki ndumba pardon na bona ba problème pardon kindumba mamu ba bengi mama te kwa nini ko bengi te batala kela sima mabe batala kela sima mabe OK biso na sima normal to mona ke 56 ans parce que bango na ndenga sima malamu 30 voilà Wamona ndiye mwana muke yamona yaka latama koloneno kwa babageto wana kwa nefa virunga ala taka cycliste ba kilo pousser obi na tali makona binzambe obi nzambe nenga kela batu ah yete makolo kwa nini on ba bageta papika kolo on est nefa virunga na ebisio mais makolo ndenge chela on est pour kota echobo tu ya yo somona mipenda belvi na bio somona mipenda belvi wala ya mami sam tena tu na tanga pasteur so dikafuta afu mo mamu ko bebe mo tabino parti na ye awa la bébé a trop séduisante. Azala papa boya ko esa mibala ba. Si. Ya mamu teke. Mi pende na ba mibala pote ba koite. Et pour pesi ba okanda. Tatali fiancé au lingela teli ona âge wana. Fiancé pa au lingela teli wana na âge. Bilo mbala ta konire sera kala nazala kana kinyo bango ba utakana. Ko mama. Na ebisio. Asa ba jipe wana za ba jipe lokola. Obi onire acheba na soso na kati. Ba jipe sala bo. Ya forme wana ndio Té, on dit comment on va tout est vanité. Tout est vanité. Non. Mon pononné moi ça soki kuna alakisaki talon mo be mamu tekala tekiti. Voilà. So talon bo lakisa. Bo le bo lakisa tout est vanité. Voilà OK. Tambo ba ke mamu tekala ta kitoko koleka. Koleka belle vie. Et ça tout est vanité té. OK. Kala bo le bo comme tout est vanité bo poli. Ah. Té bo poli pena. Malé bo ba pena ke to poli, to passer à autre chose. OK. Biso take na botba si bukol paute sengle wana e contete sengle ba mibale na yagola yagola yo ba pesi no devant na bolongo devant yo ba sengle et puis bilo moteur raté voilà bien ka so na ti sengle est-ce que yagola pena be police ne wa munda pétrole wana kingo na ngaka ya pamba oyo kingo ne longa yagola oye bien yagola na ti sengle mais na moni image ya omoni centre so ba lati yango vestre ba tiango skobu voilà forme là facile à dessiner OK facile à dessiner Yagola. Luka na place au bois comme moi na biso na terrasse côté ni. Na bongolo. Na ma tonge place au sala fille de chambre. Ba benga na yo. Ba benga na. Eza passe ya Davina. Ya za makasi. Voilà. Ka ningo lobi peke. Olinga ko sala no théâtre te. Olinga ko sala molei micro. Si. Ya. Bimisle baba micro no somela. OK. Merci beaucoup tokomi vraiment na suka émission na biso ya géri tokomi vraiment na suka amela ki ezaki na posa za te comédienne te azala posa za comédienne te journaliste si ma micro OK même na koyeba bimisle baba micro no somela voilà abisika micro moko jusque là Davina lobi na interview te et puis batu ba conseil merci beaucoup na batu ba conseil Davina ame ko sala émission te voilà et puis oui puis que na minute Davina so sali émission za yi les aussi ka bien oh tu peux imaginer l'émission, Baocha Mamou Tekete na miniature Baocha Davina. Voilà. Autorité morale na mona mito Davina. OK. Ba région sont idéal de l'opéra. Tu y a tambola na ba plaquette. Ozanga to filmer na ke pharmacie na ke somela ba résina moura de la presse de l'Iprat. Parce que kunyima kutupu. Libata kapemba. Kavutuka. Kapemba. Kavutuka. Ya bino bonga kata basali yo bonga bapesha ta buku lupango ko yo longola devant ata na konta mamu teke yango bena lobi ata boto tshana mamu teke pembeni ya tete yo na buku lupango te ya tete wana ngote lupa batikela ye bateka o ape wa yolo boza ka ye ete oh uzaki ete bon tendresse soit bino de sa mamu teke Zote bino mais c'est comme on des aliboso on les attend ba teke ya olakisa tendresse ya pesa mamu teke buko lupango ya olakisa ne satel kaka olakisa elo ngola devoir to le kala makamususu parce que makamona ba ne kanyi bino bozo ko kate ba ko kata ata na lingana sa Dorcas ona mona bébé Dorcas tika TV voilà na kota ngambo affaire ba pekisa ko makambo lobela mamu teke
bapekisaki oui j'ai l'information place aza bokatele vidéo botindela ye esaki olobelaka déjà artiste wana oza na mwana bebe tozolinga tosala na examen obotina nani tolinga toyeba wana mosala makasi toza mosala makasi kote okuna tokaki ke bino nyonso to basala bino makambo salite kota affaire selon les informations nde balobaki soki mwana mwasi nyonso yefa basala makambo salite sikoyo doso oyo zolinga okotisa biso kipe na mwana pardon mabele mama tokoka komelo yango makasi pardon pena pardon boloko na biso tokoka komelo yango makasi te nazozokisa moto na moto na nzela na ye yaya silamo za mwana bébé protéger mwana bambote ebele na bato nyonso balandi nga la mama chérie ya mwasi baza Londres mama José Musabisi mama Aminata Tulomba bambote na ebele mama Claudine Bokatola papa Jean-Boud Bayembo et sans oublier maman Fifi Makuta famille bota depuis États-Unis sœur nanga Esther depuis Égypte famille bota Sir Gina Mabiala yebisa nanga Fortuna vraie chérie pour continuer toujours kota ba fille ma Belle Vie Candy poutine de l'écriture aussi c'est mission Nzambe naye kotika Belle Vie na maboko na Nzambe moto oyo bokelaki ba prophète à balle etumba mamu teke kote elongi nasengi kote elongi etumba ye etumbi tendresse kota sima etumbi misilo na mabele etumbi ya gola kota munoko Nzambe tumba bango confondre bango na komona yo amen émission silité merci beaucoup de comme nasuke biso la biso pour s'abonner pour liker pour partager vidéo vraiment bisous bye la biso bien makasi merci beaucoup on a papa Faustin Ngom de Bruxelles maman BBC Dieu ma maman qui dérange regarde niveau ma garçon Paris Natacha Golala patron j'étais salué aussi Jeanne Mbosso na carte France Maya chérie tu sais que j'étais beaucoup la maman chérie à moi c'est maman Gina Mabiala Yanka Zanga j'étais salué aussi en tout cas so bon biso na binili boye et ça grâce à caméraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria tozo sala musala ndé to yokana kaka merci beaucoup à la prochaine bye bye